Batata ba mama bandiku. Naza urubana ba Congolais nyonso tout. Oy bazali partout dans le monde entier. Bouya ba déjà, j'ai fait un service. Oy abiso turubaki. Bana ya Dubai. Bana ya Dubai. Na ibisa bino. À partir de Dubaï, au coup de ça, il y a un coup de awa na kati ya Congo démocratique. Mais mingi, bakanisa rukura, bakwa kubebisa, répétition na biso, ya GFM service. Mais GFM service, il a accepté bango, bakukoka biso te. Awa tuza wapi? Na Kisasa te. Biloko ya uti wapi? Euti Dubai te. Et comme déjà na Kisasa. Bana nyonso tu ya Dubai. Boye bayango. Biso tuzali ndanga marote na bango. J'ai fait un service. L'agence pas comme les autres. Biso koruya. Uti biloko na yo. Biso moko tuzu yango en charge. Yo tango koyaka ka biloko na yo ekomi. Uya ko futa ozu biloko na yo. Okufuti na wa pisa place ya kubunga te. Awa na 13e rue industrielle na coin. J'ai fait un service. Izali wana. Pour sabande kona vino. Biloko c'est ekomi. Biloko yango bino muza mona eza ukita. Au premier conteneur, ya biso j'ai fait un service tout est parti à Dubaï pour na bato bazwa na Kisasa. Bandiku, na sangi na bino, boko kotuna esika nini na Dubaï tuko kutia biloko na biso. Ezali kaka na agence assure, ezali j'ai fait un service. Buta ba numéro na biso, ya Dubaï yango oyo, ya WhatsApp. Soku bengi kaka oye utie biloko na yo, j'ai fait un service. Agence de confiance, agence assure, agence pas comme les autres. Bandiku, na ibisi bino, esika mususu te, même ngamoko, na uta Dubai, na ya na GFM service, na conteneur, na komate, na koma. Yango bina boyongala, yango bina boyongala. Merci na balani nyonso atokomi wapi na yebi ke lobby ezalaki journée oyo lamuka et marchaki. Mais yako kamwa eza nini komona FCCP bakoti mambo etali seni. Mais ngai na yebi ke FCC eza plateforme électorale. Les compteurs masolo ya seni eza masolo za ba parti politique. Na lobi nini makambo oyo etali seni ezo senga ba parti politique ende ba sala masolo bazwa ba engagement comment ya organiser élection. Yo ba beta masolo ya bato baza ba marié. Yo célibataire baza na posa na ota. Siko FCC eza plateforme électorale oyo ekinaki na 2018. Jusque là aucun engagement ou bien ba document moko oyo comme parti politique. Le roi na Martin Fayulu soldat du peuple. Kota la place SID et outil. Mais lelo mutu oyo akobosa na Martin Fayulu Madidi azati. Nalingi keno kombo ya lamuka esengeli alongolango poye azande président ya parti SID. Mais yako kamwa ezanini Adolphe Muzitu député élu ya Kikuti après kozwa jeep na assemblée atiki na parking après ake na marche na lobby Adolphe Muzitu Fumupa bana Kikuti baza na besoin baye banani aiba mbongo ya stade na bango baza na besoin ya morgue na Kikuti baza na besoin ya social baza na besoin ya santé baza na besoin ya développement na Gungu. Mais yako kamwa Adolphe Muzitu azwaka salaire azwi mutuka comme député national otiki na parking mais ok na marche. Martin Fayulu aza mutu o ayebi terrain o aza mutu o auti na terrain. Souci eza keno alata penda drapeau ya ICD bayeba keno ICD nde eza kotambola. Mais boulou yeke alamuka en tout cas eza kosala bien te. Si parti IDPS kosala ya parti na république. Ceux qui ont secrétaire général, ils ont le droit de kolimbola statut à parti et lobbying et qu'on ait valeur ya cellule ya fédéral parti eza mini mais ya kokamwa IDPS ils ont ça la soni ya komona ba maman parce que parti eza ligue des femmes eza jeunesse
kosangana na bango yango nde force ya parti me na kosenga bolanda image oyo tomoni oyo batindelinga oyo balobi natalisa bino bamama ya UDPS bamama fédérale ya Kinshasa Ligue des femmes ya Kinshasa et Ligue des femmes ya Kananga place oyo nauti lokola télévision eza radio te bino moko bolanda télévision eza radio te Amos Lubaki image secrétaire général Mandawana yango est nommé par président de la Ligue des femmes lokola bango bazolongola batie président de la Ligue des femmes bango mpe balongwa makala bango mpe sili tolingi te balongwa baninga na biso oyo tosufie na bango kabuya ye akutaka bamama oyo kabuya eboza na bamama asabote bamama eyambaka bamama na ndako na ye te akonaoza banyama na ye asabote bazo batakize na ye kondisi atosetototobo babimisa bajeje baniafa tokoyi nomination tokoyi bamama baza ebele oyo basufrir bamama oyo bamonaki mpasi ozela kisekeli baza ebele awa tokoyi biloko ya biso ekasi batamo biloko awa bata français kisekeli elebaki etransforma français mayele ya bomoto nde ekotinkiambo eza mayele ya mokanda journaliste biso tozosenga débat contradictoire na kabuya na kabum bamama tozosenga débat contradictoire na kabuya na kabum bayebisa biso ndenge nini ebandi ndenge nini baya babengisa biso na bosolo na politike na tokomi wa tosala débat contradictoire comme ça baexplike biso ebandi ndenge nini bakomoma ya décision finale baya kotiela biso na kati ya UDPS na décision wana balobi na bamama PPRD na bamama ya INC biso bamarche bien na bango toboyi décision wana toboyi yango bato bakokufa wa tolingi yango te tozozela konta ye mosaerta toboyi biso tokependre en charge toboyi yango apoye azwi misala azopesa bato ya eglise na bango tozana baebreve azwi misala azopesa bato ya eglise balingi te fo bazopesa bango te bazopesa babosi bapesa bamakangu na bango lingi te fama ekolia bamakangu na bango eza bamakangu na bango oyo batikaki yango nandesilekeli mepena azalaki bango basala bango baliaka biso Watu muna watu fana
Olha Lucas. Patukai. Merci. Nalongwana lelo tosengi IGF. Papa à IGF nenani. Papa na biso alengeti. Moto aleki premier ministre na qualité lelo. Moto aleki gouverneur à ville na qualité lelo. Même un gouvernement ça dit IGF lelo ne papa na biso alengeti. Est-ce que il faut auditer biso ko boa kaliso na 2 millions oyo bapesa pour na mausolée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo esengeli IDPS oyo ebaka toujours koloba kotelemela buzoba lelo merci longonya na mwana mboka Toussaint Alonga bino moko botala na volonté na bomoko na lisanga bolamu ekoya mwana mboka Toussaint Alonga botala mausolée oyo bakundi papa na biso apôtre Ndiye moto aza initiateur to fondateur ya Bethel Amos Lubaki talisa biso na martyr ndenge balakisaka biso mausolée ya Etienne Tshisekedi lolenge ekozalela na oyo basalela biso oyo eza anga to eza mausolée Toussaint Alonga Longonya muto IDPS lelo bayebi valeur na ete e akomona Toussaint Alonga
mutu allié à IDPS oyo accompagnant IDPS partout tilelo aza toujours ko défendre ba valeur ya Etienne Tshisekedi bobo ya kaye pona nini tuse alonga za mayele aza na cabinet na ye asamba ba dossier oyo tomonda ba concession Mokonzo alonga ngo tomona mwana mboka Eliezer na boloko maître Gentil Sukulati asamba esimba bino moko bo juger bo comprendre mausolée oyo tongami na 106 000 $, na mausolée oyo ya 2 millions eza droit na biso parce que eza mbongo ya l'état nde balobaki ba honorer citoyen congolais héros national esengeli toyeba 2 millions basala dépense ya nini eza bien coaudité pour na Bukangalozo mais eza bien coaudité pour na mausolée ya Etienne Tshisekedi mais akokamwa motolokola apôtre Mbie akufi président de la République aye matanga te pona nini yango na mikolo eza koya na koluka mona mboka tusi alonga na nyoso oyo asalela UDPS mais lelo azwi matanga mais tomonaka chef de l'état atambolaka partout mais apôtre Mbie radio na ye sentinelle ezala penda sentinelle a solo oyo UDPS ebandaki kolekisa message na ye mais lelo UDPS oyo basali eza ingratitude pe boye na matanga bolaki kopesa palais du peuple atake mwana mboka mais bokosi eloba batetela anyanya wanyanya metike kono koko modi holonya eza pasi ya komona meme akufi atiki mwana mais tabazwa mwana meme Abel Saïd eza oabino epenge Fofana mais apôtre Mbie akufi eza na bato oyo baza ba conseiller ya chef de l'état oyo apôtre Mbie asala nyoso je cite conseiller Topé apôtre Mbie akufi na souci pour président aloba Topé zwa kombo zwa rendez-vous mosala yango te pona nini mais nayebi ke oyo nyonso apôtre Mbie asala oyo lelo cité betele esala po UDPS ezwa pouvoir bakongolais bakobosanaka yango jamais merci na tuse alonga oyo lelo valeur na yo emonani po tomoni qualité ya mausolée oyo basali merci nake na mwana mboka JFM service mikolo eza ebele ata koza koboya komema mutuka na nga me na kolemba kolobela yo te L'âme un conteneur, donc pendant ma tabi, Kinshasa. Il y a ma boule, il faut doucement parce que l'eau a une recommandation. Il y a une sika, la retec. Il y a 13e mairie, dans l'industriel. Il y a mitureza, frigo ezali, kiné ezali, carreau ezali, capot moteur ezali, moteur ezali, tout ça ezali. Est-ce que vous êtes Dubaï ou vous êtes Europe? Oui, vous êtes Dubaï. Il y a un port MGT.
tozongo soko tosengele bo JFM Service, agence pas comme les autres. Est-ce que tu connais aussi Dubaï, espace Schengen est commis na limité. Ce que et le Konao na Dubaï, y'a kozwa na limité. Merci na mon colonel Dani Oleko bana commune Chassa, ba remercier balobin Zambende apesaka. Ya komona Dani Oleko force de frappe, colonel full toza koyambayo. Mais ngai na annoncé arrivé nao na Kinshasa parce que d'ici là tokoyambayo awa. Okendaki ba formation mais ozongi yenani colonel Dani Oleko. Colonel full. Awa na lobby colonel Dani Oleko Nathalie Koto sila bokozwa. Congo profond na Kasai central. Epenge Fofana. Merci. Pasteur Félix Sombona Angleterre. Richard Pangina Nilouz. Ba maman na nga nyonso na dédié émission oyo pona diaspora. Merci.